La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga likamba ménopause sans libala oyo eluki problème likamba ménopause sans libala oyo batu baye kofingela ngo belle vie likamba ménopause sans libala oyo et créer mama na embouteillage na nzela. Alors so tolinga toloba lelo tolobaka te po toza posa koloba mais toloba na ozrapina na ba point nanga mibale mingi nako s'adresser penza na famille Libota et puis na Baba Cook. Soki Baba Cook lelo bayo lukela likambu ya ménopause ba lukela ngo problème. D'abord famille Libota, il faut penza cause la fière. Famille Libota, il faut vraiment cause la fière. Et la kisake ba osa la promotion ya film. Bandeko ngana koya te liboso na bino na bando ya kolobaka po ani bolo babongo bino na bando finga non o eza important boyeba ke ba osa la promotion ya film sono bina rappeler bino boyeba film oyo Linda adindisaka Davina na piscine boyeba film wana. Il y a les deux sœurs. Non, il y a un titre les deux sœurs. Film on a qui titre ni nazo bossa na titre on a beaucoup milanga na c ceux qui bozo se souvenir na titre ya film wana. Ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama on a ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba
baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. Filme oyo mama ni abotaki Kenny ndeko na ye ezalaki Davina, Davina bunganaka na Kenny na bosani titre filme wana. En tout cas so boza titre filme wana bokomelanga na commentaire. Pourquoi nazongisi bino na filme wana? Filme wana etambola na ndenga mokete. Boyebi filme wana bane basela yango promotion pe bien. Ezaki babakuka. Basela yango promotion de nini? Bake koluka parti moko ya film a Nigeria o babwakaka mutu na piscine. Comme bazalaka na bango na tente ya kosala ba analyse po na ba film na bango. Comme bazalaka penza na tente ya koluka kosala ba promotion ya film na bango. Ba monaki ka film wana ezaki goût, ezaki kano, batutu ba olobelango, ale bake koluka ba parti ba ye ba poster. Je vous dis tangu kaka babandaka ko poster ba parti wana pona oluka polémique etindaka na batu bakende lisusu kotala film yango eza nini o batu ba oloba film. Donc et attiraki lisusu attention ya batu pour que bakende kotala bake ko consommer lisusu film wana. Parla na lina loba nini famille Libota. Focus na français, focus na anglais na film au total. Boyo capacité so balobi ke o Bellevue kutu yo ko bota te yo po bala libala des un bureau yo po sala bwe personnellement nga et sala nga pasité na linga Bellevue na tala ba théâtre Bellevue na soutenaka musala Bellevue na sepela na ba théâtre na ye na linga kayango makasi po aza mwasi moko azalaka hypocrite te. Dede Bellevue avantar te. Bomoni Bellevue ndenga tanga ba classe na ina wana. Soki azalaki vantar, soki azalaki ata ba comédien mususu. Mena moya lelo lingo vanda kali kamke boy naza gradué na ina. Naza gradué na ina. Théâtre elakisaka mutu atangeli yango au sentir que mutu o atangeli théâtre. Mutu o pa tangeli théâtre te. Tango tala ba film na yo koma o comprendre directement que mutu yo atangeli théâtre te. Alors bokeseni ezali. Bokeseni ya makasi eza. Boya na famille Libota. Boya na bino te koyoka pasi ndenge batu ba olobela likamba ménopause. Boyoka pasi te et o permettre film na biso etalema. Bomonika polémique o babandi wana o babandi o kota ba live ata ba fingi Bellevue babanda ko finga Bellevue banda anenini banda ka nzamba eleva Bellevue. Eza tango babanda ofinga Bellevue. Siko ata ba fingi Bellevue. Ata ba fingi, ata ba lobi. Oyo eza important, eza ke nzamba o pambola ye, ba film ezo talema nzamba o baksila ka lisusu mayele ebele. Yango nde eza important. Filme obo mona basaleli yango mama na promotion sans que bango mobayeba po muto luka ke ko luka ka ke tala film yango ezaki ndenge nini e banda ndenge nini po Bellevue okoma na place wana ke ménopause sa mobali ezaka e banda ki muto luka yeba e banda ndeni alors po muto yeba esenga mutu ake ko tala film wana mobimba bozo mona sika sko promotion munene salemi promotion musuni. Et ça la pasité. Ngana koyo pelisa caméra te na banda live na bando finga na bando loba po muto obi na Bellevue azana libala ya deuxième bureau nde ba oloba wana.
bino bosaka na mabale yaya na mobali ya Belleville ata soko olobaki abala bango ata 30e bureau balingi bandima mobali yango aza nani epuis mobali yango aza na titre nini bino bomonaka bela po bela aza simple na babiso toza bacomposé mais problème bela simple Belleville ana mbongo Belleville abala mobali moko ana l'art mais alaka na simple ba griffe ona lata Yoji ona lata Gucci ona lata Louis Vuitton ona etalaka Belleville te alataka na manière moko ya propre pona ko se respecter d'abord pona pe ko respecter nzoto na ye eliko nango azalaka mwasi ya mutu mwasi ya libala mwasi ya mobali aza mutu munene na mboka Congo. Alors il faut à se respecter ye aza wana pona musala ba matala na etalaka ye te yango bomoni nga Ursule Botelo ya TV esika baloba mamba bilamba pona Belleville na sekaka nanga na talaka nanga kaka muto ana foyer na muto ana foyer te ezaka différent Belleville ana foyer po ana mobali aza na mobali baada na foyer o babanda bana famille ba mwasi na mobali ko elateli na ye ezaleli na ye evandeli esaleli il faut ezala différent bandeko botika bango balobela likamba filme eza po bazwi temps ya olanda film est-ce que déjà bomona bandeko botielanga ba abonnement please bosabonner non s'il vous plaît mbote na bino non snapese bino mbote te ne bandela en tout cas mbote na bandeko bolanda Ursule Botelo TV mbote na bino partout au bozali nde na loba na bino toujours sur eza mbala liboso koti na chaîne na biso vraiment au s'abonner au commenter au liker au partager partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, partagez biso vraiment partout et pas yoapi o émission oyo et koko mela bandeko ebele batala. Ndeko ozo s'abonner tango s'abonner ko bosa na te, activez surtout la cloche de notification. Cloche de notification osungayo tango toya na ba analyse na biso o mona yango mbala moko isika nyonso ozala. Alors tielanga jama bien et uza malamu mingi. Bisous nanga na Madeleine Akete siko zali ba mbote na yo famille bota tongo mbote na yo nzamba lola pambola yo mama na biso Orange Africelle siko zali ba mbote na yo Christella de Dos siko zali pe ba mbote na yo mama nanga Princesse Allegria mama Yvonne ba bisous na yo tozaka na sia nzete siko tika biso tozo zela kaka. Alors na pesi bino nyonso ba bisous Linda bukulu ya balinda Daniela Nzongo la fille ya mama ya Xavine Exael nzambalola asala bino bo lamu bandoko nanga to continuer likambo na bando luba aucun jour bomona film moko eleki na SB aussi la bisaola lo possible pas lobaka si la pas lobaka siko comme famille bota bazalaka na temps ya kotala te batalaka na bango te tana bango eza po basala ba promotion ya ba film na bango yango bomoni ke ata si la alobi muta koya nango na internet na nina na analyse to muta ya nango azate po nini tana bango mingi ezalaka ya osala ya otala ba video ya oluka ko s'organiser pour na Belleville ya oluka ko s'organiser ndenge nini famille bota eko kende liboso. Aucun jour bomona film et bimi et pas ya sila mbala moko bomoni na ba journaliste ba lobelaka Belleville na ba famille bota ba ye mbala moko sila kuta bwakeli Belleville sila kuta lobi bwe baloba celui qui se sent piqué connaît l'affaire pour s'auto-landeli très bien. Si la zaki na droit ya opeki sa ba journaliste na ye tango balingi ba kota likambo yo po balobi kombo na que d'autre part
baosala soni ya sila. Soki tobi tolandela penza na normalité ka ndenge ezalaka bosala soni ya sila po Belleville alobi na mama Top Wato alobi yango na théâtre. Et puis eloko ekamusanga muto abandaki koloba likambo ezalaki Mutiopi. Ezalaki Mutiopi. Mutiopi nda abandaki yango mama comprendre ete comprendre ménopause nde directement Belleville azwi ménopause pe bongaki ezala na mobali. Siko pona nini bo atake mbala moko Mutiopi te boye kaka mbala moko epa ya Belleville. Yo Belleville yo ménopause pe bongaki ezala na mobali yo zoloba bo c'est que si la koti ménopause. Soki boye kolandela yango alobi na sila alobi c'est que bino boyebi ke sila beteleki bino aza na ménopause bo kitisa pe sila poani bolingaka kosala makambo bo kitisaka sila na bino. Leader ba kitisaka yete, leader ba komparaka yete, muto bomo naza leader na bino, bokoki jamais ko comparer na ba leader mususu. Bokoki jamais ko kitisa ye na ba leader mususu, mais tala niveau bokomo kitisa ye tina tegra. Ya ba polémique ezanga tina. Likola ba polémique moko o ezanga mutuna makolo bobebisela même si la musala confusion comme kota kaka bango na bango kuna na équipe na bango o koto alobaki o koto azongisaki bobebisela sila musala yango bomoninga na lobaka toza bapanzisango o toya kosala ka émission na YouTube eza kwa to sala na YouTube po to sala na YouTube alors tozala kaka teto se focaliser kaka na olobelaka makamba bata théâtre soki bata théâtre matière eza to komi kokeko luka na likambo mutu alobi na kati ya filme. Mais pona matière ezate pona boza limité ka ya osala ka ba analyse ba théâtre ba analyse makamsusu muto boko kate analyse le kamamba mboka pays na biso etambola bien te ba analyse eza ebele ya kosala. Mais comme boza maka donc ozoye bate na osala na banda wapi na osuka wapi tika na kendeka na côté pete na kendeka na kuta Belleville na finga na loba na sala boy po batu batala non. Siko soki tobito bando landaka ba maloba nyonso o ba comédien ba loba na théâtre c'est que bango nyonso babwaka na ba jeton. Po soki pe tolobito banda ko landa ba parole tout ba maloba tout o ba comédien ba bimisaka en tout cas bondi melanga c'est que bango nyonso babwaka na ba jeton. C'est que bango nyo soki toloba to bando landa c'est que comédien tout abwaka na ba jeton. Et à théâtre maloba ne bimi na cadre théâtre c'est normal aloba na moto azovande pa na ye oui ayebisi ménopause sa mobali ezara bien te ménopause fe kutona mobali ménopause sa mobali comme ça kanda siko toloba ke sila nda komi kanda po boye kufinga Belleville yo loba na sila bongo yo kutu libalo kota na komatia mobali non na miniature bino bokanisa talelo bo matisi mobala ya nani ya Belleville na miniature e kolongola Belleville o yaza to akobwena na mobali ne po bino bo matike na donc ata bo matisi na miniature libala ekufa te. Oh mukolo bala naka kutu baboyaka batu bakota na ba téléphone oui balinga libala eza na secret balinga libala eza na secret yongo baboyaka batu bakota na téléphone oye okomi kombo téléphone etikali na porte libala ezaki secret. Boyebi combien de boîtes na Kinshasa o ezara boîte secret avo koto tiki téléphone na porte okomi kombo a téléphone na otiki téléphone okoti po ani basala abongo po baboyaka mambo eza na kati bima libanda tant que Belleville azaki sage na mobali na ye baboyaki ba photo boya koloba esala mande bolobaka
mabe eza wapi? Yo kutu libala ngo bala ya deuxième bureau. Soki eza libala ya deuxième bureau, au moins kutu ye ya bala. Aza pas l'aise. Mwasi ya libala likolo nango. Mwasi ya libala. Boyebi combien de personnes kana ba comédien wana o ba oluka ko batia bango ata 5e femme. O ba oluka babala bango ata 5e bureau, ata 6e bureau. Nga nazaki étonné ya yoka ya Gabi na émission lobi ke so mobala ye alinga bala ya obala na ye. Boyebi combien de comédiens o ba oluka libala ba ozwa te. Libala obomona abo critiquer zaka libala Bellevue o libala mbongo, libala bien, libala pédicure, libala kimia. Na bandeli po azaka na matalana te. Soka zaki pena vrai muta matalana lokwa ba biso boye. Me mabesi ekota. Me mabesi ekota. Boti kokokanisaka sila na batu nyonso. Boti ko bebisaka musala batu. Bokoma ka motema moto soka Bellevue alobi likambo boye. Alobi na nga, alobi na ye, bokoma ka motema moto motema moto. Si la lobara ele komona tsoki na émission so pe na live na mona batu bakata ba parti batiaka ngo na TikTok na mona ngo na TikTok. Yazo sakana nga nga soko tumbolinga na kobenga ba mura, nga soko tumbolinga na kobenga ba. Est-ce que bomona batu ba ya oloba? Est-ce que bomona batu ba sala be mission po ba loba? Batu ba loba te. Mais si la tangara ba komba batu ninyo so ba fingela ke batu. So bo tumbolinga na kobenga tel aloba ngo na théâtre. Isa théâtre. O ba sala ka isa théâtre. Tant qu'il a mentionné kombo na été alobi na été. Aloba ni na top wato. Likambo nini bokati ka partia na bokanga minango. Et puis likambo yo isa mbali boso te je crois. Da Costa na théâtre eucho leka, théâtre moko ya oyo nani, oyo Da Costa zaki chef hotel, théâtre wana, Da Costa paza na likambo moko alobaka. Avant Da Costa ke ko jouer pasi la, nde basalaka théâtre wana. Alors Da Costa lobaka likambo moko, bolukaka te ko bebisaka na batu, apre boyaka ko benga bolukaka ko bongisaka na batu. Alobaka likambo wana, alobaka na Keni. Po Kenya yaka koluka yeba bongisa lisusu relation na bango. Mais likambo wana epanzana kapeka na ba réseaux sociaux. Omoni mams, omoni abwakeli yo, omoni bozalaka à l'aise. Zala sir na mutu na yo, ndenge famille bota bazalaka sir na leader na bango. Zala sir na leader na bino. Ata lelo yoki o baloba ki bazongisaki. O kota yango eko o ya kolobela yango po nini. Mutalobi likambu na théâtre na pièce à théâtre. Mais bino bozu yango bo traduire yango na réalité. Bino bozu yango bo komisi yango yo Bellevue yo oh mais muta za libre ya ko travailler et pas na ye. Aza libre ya ko travailler ndenga lingi. Aza libre ya koloba nyonso o ya lingi. Eza chaîne na ye, eza théâtre na ye. Production ya film ye moko muta salaki. Siko babando kangara ba mo mususu ba lobaka te. Po ani po ba banga so ba lobi yango ba ya loba ba lobi na sila. Donc sila ana ménopause. Sila ana mobilité. Pourtant mutabi ménopause bonga koza na mobali azo cadrango. Foza na mobali azo ko encadrer ménopause. C'est que sila ana mobilité po boye koloba ngo ebele c'est que ana mobilité. Abwakeli sila afingi c'est que sila za na mobilité. Oh non. Menga yebi sila bala mundele azana mobile mwa mundele ndenga na yebi. Mundele moto mona na internet bo azana mobilité. Nga na yebi mobile neza mundele. Sko ye kutu ana mobala mundele. Ebongo Bellevue mutazani na mobala mutu mwindu.
ana mobala noir et africain bongo ye mutaza na mobala mundele bozo landela pona nini bosala ba promotion ba film bolobela ba film kende bino so bokanisa bosala yango po bobebisa réputation ya Belleville to po bobebisa image na ye ba film na ye ezotalima tangu bino bosala bongo epousse bato bake kotala tangu bino boloba bongo bosala ba promotion nde ya ba film sa bino moko boyeba yo yeba kaka na yaki na lobaki na fingaki na zwi ba view na dali na lamuki mwa $20 ekoti mwa $10 ekoti yeba ke ndeka yoso lukoko cha ba view wana na kofinga ezotinda siko bato bake kotala po mutu to luka se focaliser kaka théâtre ngo eza ndenge nini te mutu musu pa okende bwa yebaki na ye Belleville yebaki na ye abanane kobeta ne chaîne ngo kara. Mais à travers na yo, à travers maloba o yo zoloba wana, à travers makambo ba analyse o bosali, à travers ba live na bino, mutu nso akokota bwe akoti, atali, atikali pe fana. Tangu bosala bongo, bo pousser toujours muta kota atala. Pourtant bino boye na discussion. Muta luka film ngo ezandene tika na kota na yeba film. Oyeba ke tangu muta kota po e ana mutu moko ta ko kote pa Belleville landi pena histoire s'abonner ta bimi akei. Non. Tangu mutu okota epesa ka mutu posa a s'abonner po alandaka suite ya film ngo ezandenge nini aluka tala ngo bande bandeli tina suka. Ngalo ba toujours bomoni bato balobela asila balobaka te basala ba analyse po esibie tambola mais bayaka osala ba analyse po ba chaîne na bango tambola bayaka osala pona bien ya sila te za pona ba bien ya ba chaîne na bango po soki muto osala pona bien ya sila jama koyo zo maloba o Belleville loba ki wana ya mamba menopause aya na ngwati yango na chaîne banda kolobela yo Belleville yo ke koloba mama menopause jamais muto azo sala po mutu na ya mata muto azo ya ko défendre mutu na ye na réseaux sociaux. Tosala musala ngo toyebi metango zo oza te nga na za famille bota nga na za ba cook nazo ya pona défendre sila okoya jamais kozwa ba biloko ezanga nango tina otombola ngo po biloko yango eleki na théâtre ba voisin tango yo tomboli yango carrément otomboli ba voisin mbala moko otomboli ba voisin elakisa ke botalaka po soki likambo wana bolandeli yango botiango na réseaux sociaux bosaleli yango ba émission seke botalaka et ça te ke po bomoni mwa parti wana TikTok mais elakisa ke oui c'est confirmé que botalaka c'est confirmé que botalaka Belleville anatana binote. Bomona jamais Belleville ko répondre to aya ko se justifier bomoni tina na sala ki boy bomoni tina na loba ki boy a sala ngo te po aza na temps wana te ana temps wana te ye a sala na ye musala ye a sala na ye musala tata musala mama musala nde sala yazala do ye a sala ne musala Atabo ye, afinga kiki ngandi, aloba kiki ngandi, c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Ce qui si la mutabengi bango boloba, ye moko miyebi kana menopause, e musi yango ya monika balobi na ye. Ye moko mimoni atena na menopause, ok balobi nanga. Non. Boutika Belleville sala musala na ye. Soto banjola nda mambo eloba mana batete seke bango nyonso boboka na ba jeton. Soto lito bandolo baka to bandolanda ke makambo eloba makaseke bango tu tolongola mutu te seke bango nyonso boboka na ba jeton soto bito bandolanda mambo eloba maka ngana mona na famille bota Belleville soko jouer akotaka na scène apesa ngo lenga sala ngo loko eze ya solo alors so mutalinga sala ngo loko eze ya solo c'est normal alobela belle sœur na ya munene libungu tulu moko ebonga ye ko vandela na ndako o akoza pe na libala na ye moko aye ko vandela na ndako c'est normal aloba na ye il faut aloba na ye alors famille bota conseil nanga penza na opesa ezakaka
boza na tante do bobima na bino na makambo wana ke o balobi o balobaki bazongisaki basalaki bamemaki bakendisaki bobima na makambo wana. Famille bota boya na ba live te boya teke na ba live pokuna balobi boye pokuna bafingi pokuna bokipe makambo wana te. Bokipe makambo wana te boya te kolobela boya te ke o balobi na Belleville botika bango ba continuer kosala promotion ya film po o bosala eza promotion basala la promotion sans le savoir donc botika bango ba continuer na bango ba promotion ba osala botika bango pena ba continuer ba promotion ba osala potango bango bana distraction koto Belleville musala ezo avancer koto famille bota ba partager koto famille bota musala ezo kukeli boso eza pasi bokoma oluka barando moko boye o ezanga nango mutuna makolo likambo emona nango pe espace arando ezate me bo oluka arando likambo emona nango très bien ke awa arando moko teza wana likambo emona na clair ke awa rando moko te eza wana me boolukeli yango ka rando ata bino mo bomoni ke place eza place a rando te me boolukeli yango rando me boolukeli yango rando barando na bino esunga musala te esunga musala te. Alors merci mingi na bato bolanda biso vraiment merci na bato bolanda Irsil Botelwa TV o nga na monaki na yo lobaka yango wana famille Libota zala concentré na ba film mama belle en tout cas zala vraiment concentré na film zala concentré partager continuer ko partager continuer penza ko partager ba film et ozala bien alors bino moko bo mona botika na bino kolanda o ba fingi o ba sali bebela babana ba ko finge lelo te eloko moko e ko changer place wana ezate ba finga te problème ezate mais tant ba lo be likambo wana mama topa o alobaki na top ita alobaki na sila alobaki bo ezo dépendre na bango moko ezo dépendre na bango moko bato ba luka ba ya kotala théâtre par rapport à ba analyse o ba osala donc ba osala promotion sans bango mo ba yeba ke ba osala promotion. Je vous aime beaucoup bato bolinga biso bato bolandara vraiment Irsil Botelwa TV bato botiaka penza litoi na bino pona koyoka biso tolingara bino mingi nzamba lola pambola bino kande to choloba so ezambala no liboso koti na chaîne na biso o s'abonner au commenter liker au partager et aux ala vraiment malamu mingi donc partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp partager biso na Messenger partager biso partout nzambe ako pambola yo naloba toujours bandeko nanga so ezambala liboso koti na chaîne na biso tango zo s'abonner na za toujours na bizela webisa batu na ngai tango s'abonner ko bosa na te activer la biso cloche ya notification. Activez vraiment cloche de notification pour que mbala sima tango tozotia ba analyse na biso et comme la yo esika nyoso kozala ya ona lobara toujours activer la cloche des notifications. Alors tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite donc famille Libota focus toujours na ba film oyo et zokota et ozala malamu mingi tokutani à la prochaine occasion bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.